Et puis, nalingi na préciser, koyo kelengi, c'est pas par rapport à Bakou. Moussou a combien 2 coups, 3 coups, 4 coups. Moi, si Moussa Zana. Mamita, avant le banabiso 2 coups, 3 coups, faut comprendre dans nos Bakou, en ezani. Pour ezano nous jusque là, tozo yé bate. Donc, pour na yo Bakou, ezan nombre de fois mobile à zo matela yo. Oui, ezan nombre de fois. Oh, mais on mobile à ko matelo attend 100 fois yaya. Na relation sexuelle, moko yaba 15 à 30 minutes. Mobile à ko matelo attends 10 fois parce que ça la position à matelo côté sima à keboye ceux qui vont des nombre de coups cela veut dire que basignon so balinga ba bandolo ba makaba coup en côté donc ceux qui na comprendre na lingala coup eza ko shakile parce que shakile ça na français donc mobile iso kwa shakila neti précoce azo éjaculer na précoce akotika bo asubi na ya koti asubi akokotela yo pe si akoloba pe a éjaculer 6 fois mais ayoki elengi ale yo yepa na biso lobi mobali na nga za makasi abetaka nga 6 coups mais eza pe normalité eza pe na sens te abetaka nga 6 coups mais entre temps osepeli te ose réjouir te tu vois mais mobali akoti plusieurs fois abwakaka de mbangu mais yo entre temps oyoki bien te donc 6 fois wana siko ça sera quoi ya 6 fois en fait parce que yo yoki no elengi te bonsoir Lydie omoni voilà. Ok. Merci toyoka pe bana mibali hein. Toyoka pe mibali hein. Bo zela muke allô? Ekati. Voilà tokei mbangu tozwa ndeko na biso mobali. Zelanga fona benga yo na ndenge normal. Tozwa mwana mobali bo expliquer biso nombre de coups. Qu'est-ce que Dabila Danois tient lien à intervention pour. Allô. Allô papa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Prince de New York. To sepeli ko yamba yo. Bonsoir maman na biso ritos na baninga nyonso to bazolanda biso ba papa ba mama. Donc premier sali moi bien. OK. On a zaki moi bize muke na makamso na yeba iko tegelelo ezali soki sans tabou. Talaka ba préoccupation mike talaka. OK. C'est koyo na koti. Siko mekana ko limbolela biso bon zela muke Janine a dit c'est le moment de se reposer entre chaque intervention. Donc chaque fois bozo ko pema des nombres de coups. OK? De comme ça comment ikuna lobi eza nombre de fois mobile azoko éjaculer yango ndezali ba coups. Bozo mona ke toso pesa ba question ba réponse ekeseni. Anga na kokoko takana émission kaka na lien. Tia lien de bien. Na tia lien ngo wa. Sire dona liango ezande na tia lango wa. Na tia liango place ipono kota mabel. Na yebi nde basala rango te technologie eza passion. Loba no papa. Loba biso nombre de coups ezalaka nini? Ezalaka éjaculation mobali ou bien ezali ndenge mwasi azo jouir ou bien ezali nombre de fois ozo matela mwasi eza nini? Ba coups. Bon. Ngai etangi mobali nde to biso nde tozala to yebi nde to koleli ndenge pe to mona ka ba jeune la lelo ya bakini kuna surtout ba jeune na biso ko bandaka ba 20 ans ti likolo kuna donc bakoma kolobaka likambo mobali abetanga 20 coups. 20 coups wana tamba lobaka ngo ezali coup ya likofi te. Ezalaka tango mobali aza ko verser 4 ya mwasi. Ya wana ba kontaka premier coup. Donc éjaculation. L'éjaculation tant ya mona ke basi mingi soki mobala bekie kaka kumoko akolobaki obwakeli kaka mbala moko. C'est ça qu'on appelle. Merci correcteur na ndengo cheli lien. C'est ça qu'on appelle coup. OK. Vous comprenez donc biso to tcha on to ballon on a terme moko bo mais coup yango wana. Éjaculation. Mobile sera versé premier coup, a versé premier, deuxième, troisième, quatrième place à Roussouk et la Gak. Il y a un coup, oh, il y a un basi, basi, pelana yango.
kaka éjaculation mobali yango wana nde mwasi azoboma nzoto ke mobali abeta ngai 2 coups 3 coups entre temps bon sikoyo soki mobali abeti 3 coups 4 coups mais yo ozojouir na yo te ozosepela no te sikoyo bonini nango litomba nango eza nini kasi yango ntango tolobaka ke rapport sexuel ezalaka mpona bakute rapport sexuel soki ozosala yango mpa ya mwasi ezali mpo osepelisa mwasi okomisa ye na point G na ye asentir bien mpo eza na mibali mosusu oka niato kaka premier coup donc ntango bakolobaka premier coup eza nini mibali mosusu azalaka mpona abwakelo premier coup akowumela donc yo moko okoloba mpezaki non akimi mbeto wana siko ntango akoya kobwaka yo moko deja mwasi okweyika o kuna okeibi donc obosani na mobali na mbeto. C'est ça qu'on appelle premier coup. Bon, je comprends premier coup, il y a modèle wana et c'est pelika a te faux mobile comme à 4 coups. C'est quoi avantage il y a 4 coups, 3 coups, 2 coups, tilicolo. Avantage dans les années. Bandeko basi bon répondre. Avantage il y a plusieurs éjaculations mobile. Et ça là yoni. Bon, ngai etange mobile. Nga pa na ngala monaka kobwaka baku ebele eza na rapport moko te po kobwaka no baku ebele mais moi ça satisfait te yemte sozo comprendre moi ça satisfait te yango tant ozosala sexe na mwasi yo il faut comprendre mwasi okomisa mwasi na place oyo ye azana ngo posa ozo comprendre okomisa na bapoint wana soko déjà vide penza sima oye kobwakela c'est comme ça. OK ozomona. Donc nombre de coups wana eza nango bilobela kaka ya bakongolais alors. Oh eza bilobela eza kaka basi muso balingaka kaka air moko azosentir mai na kati ata zobwakela lokola ngulu ya 10 secondes oyo tolobaka éjaculation précoce. Bamona na bango eloko te yango monaka soki omoni mibali mosusu azobeta 10 coups attention mosusu mpe azobeta yango na ndenge ameli babiloko ya mabe te beto mosusu azalaka te na précoce azosala kaka chu nde sikoyo oyebisanga mobali akoti asalika lokola soso chu ajakile abimi so chu lokola soso nde nsima nde mpenza yo mwasi oyo kopesa kotuta tolo nga mobali na nga komaka na ba 4 coups tokoya kobomisa mibali ya bato pamba na bilobaloba sikoyo omoni makambo eza oyo eza nini ezali ke omoni mwasi basi mosusu bazalaka alingi mobali abete baku ebele mais attention eza na mobali mosusu oka mami yo kaka premier coup bien 2 coups okoka susu te bon sikoyo eza na bakiyongolo mosusu bazalaka oyo tobenga bandembele bazalaka soki akamati akoti mpa ya mwasi omona umengisi abwaki mwasi azosepela amoni te il faut oenchaîner deuxième coup ozo comprendre po amona kaka keno mobali azobwaka mais entre temps mwasi omona ta mosu asepeli na ye te ozomona donc eza baphénomène moko vraiment nga akompanaka te basi kwani balinga babiloko ndenge wana mais eza baya mosusu mpe soka kamati ya niato ataka 3 coups donc osenti mpena ke tete mingai ozomona donc voilà mais bon nga mo conseil nini yo kopesa na basi nombre de coups ou bien nombre de jouis oyo ya kojouir ya mwasi nde moto ekontaka eza nini mpo basi mosusu bayebi na bango mpe kojouir eza nini te bayebi te koo explike ba bon nga nalobaki ke kojouir ya mwasi ezodépendre na mobali il faut yeba mwasi na yo akomaka mpona ajouir bien mpo akoma na azwa mwa basentiment wana donc akozwa yango ndenge nini mpo omoni bino basi baza na deux sortes ya basi toza na deux sortes ya basi toza na bafemme toza na basi oyo tobengaka bazala baclitoridienne bamisusu tobengaka bango pardon tozoyoka yo linga yango mingi loba pardon développé siko baclitoridienne baza nini oyo bazalaka basimi yango na clitoris a jouir na ye sans pénétration bazali bon baza deux sortes clitoridienne na vaginal bon premier oyo azali clitoridienne soki lokola mobali olingi mwasi oza clitoridienne donc mpona mwasi wana ajouir eza très difficile soki oyebi ye te donc okonyokoma na ndenge mwa osakana te comprendre donc il faut lingo bana kotravailler ata soki omeli ye mamele
ata soko melie wapi ata soko fibe matoi ata soko sali onyo soko sala akoyana yete donc akopona na sete ozo comprendre donc akojouir te pour moi si pona o pénétrer bien il faut apola na se ozo mona mais sikoyo eza na mibali mosusu soka jouir mwasi ayebi na ye polite okosala ta ja mukuna te soko mwasi apolite ja mukuna otie soyi so ezaka sali te mibali basala ezaka na microbe so eza malamu te bon boyebi balibrisien te balibrisien olingi oavance nga na question olobi so ezaka na microbe mais na tokomi na question na te bongo sikoyo so eza na microbe bongo sikoyo bamibali ntango bakotaka basikavu kasi ezalaka soyi mpe kaka zala na explike yo omoni ya eza na mibali mosusu ntango basalaka mowa ntango azokotia nini ezalaka lokola clashe abwaki ezalaka lokola mwa kilo ce n'est pas bien mais oui opesi nga kele lisusu mais naza koloba na yo te ezalaka lokola mwa kilo parce que oyebi soki ozosala mu na mwasi mobali ozosala amu na mwasi ere moko okoma omona sikoyo omona na mongongo ekauki ozo comprendre oza susu na soyi na salive oyo obimisa ya petete omona ntango babwa omona kwa abwaki o ndenge wana mais ezalaka lokola mwa kilo ntango otiango bosali lokola mwa lokola eza lokola mwa lokola eza kobenda na boya lokola mwa nini nayebi te lokola zei moke bon nayebi so ezaka na zei ndenge wana te pardon nga nayebi makambo ozoloba te yaya nayebi makambo ozoloba te mais yo tuninga kasi soki basoyi ezalaka mabe nga nazoba ndenge mukuna atiaki yo lobi parceke fo mwasi apola nga lobi soki apoli te tokosalaka ndenge mukuna atiaki soyi te yo lobi osoyi yango ezalaka soki ndenge bon en tout cas ngai mpona nga en tout cas nasalaka nanga pratique wana te oyo akotiaka basoyi wana namona yango ezalaka mabe ezalaka kitoko te ozomona librifin ya bien ezali kaka baby Johnson wana oyo babenga baby Johnson huile de bébé wana oyo bapakolaka bebe ezalaka nango na baefe ya mabe te wana sokotiango yo mpenza lelo live lelo eza ya yo okozwa tala mateya ebele sanga alobi yapolaka na ye te kutu asalaka atiaka vaseline kotiaka vaseline te vaseline eza bien te fo kosoba mpenza balibrifien oyo ya bien et puis il faut osala gymnastique ikanga fungola mpona oyokaka posa ya sexe soki mpenza oza na posa ya sexe wana azoloba wana ayokaka sentiment te naokomprendre alobi yapolaka te fo kaka tia vaseline mais atuna mobali ne mpona nini yapolaka te parce mobali aza fute ayebi point nini akokofina ye te c'est ça yango nalobi ke c'est ça le problème tokenda nano na côté oyo tobengi vaginal na vaginal wana ezalaka mwasi soki kaka kotushe kaka ata kaka osimbie kaka na nzoto kaka boye ayoka mwa chek de poule boye omona na sedi asa polaki wana oza na facilité ya kopénétrer directement donc ozo comprendre mais basi oyo baza baclitoridienne eza difficile epuis basi yango wana soki osali ye bien te mbato kozwa na mbeto ocomprendre te obia obana okangiloka bakandakanda mo obana ocomprendre te donc mwasi yango wana il faut travailler baclitorien il faut travailler mpenza ozobouge ozosalisa piti na kati ya vagin na yo ozobalola ti likolo ya clitorien ozotravaille yango très bien donc mwasi epesaka ye kanda soki mobali asali ye bien te mais oui nalobi mama yo uti opose na question makambo baku soki mwa mobali ozosala amour na mwasi osepesi mwasi wana te mwasi wana mpenza estce bozali malamu na mbeto obana omoneke akandakanda yango omonike mobali mpe fo sirake elonga mwasi no na mbeto ti eza na basi mosusu soki osali ye malamu oyoka kaka elonga ekomi gentil ekomi ngebungebu neti mwasi oyo totie na foto bozomona ndenge azotala mobali na ye abeti ye baku mobali kao ye aza kotala mwasi mobali na ye na sourire foto wana eza na signification ezolakisa femme africaine ndenge nini aza ya kosepela ntango bauti kosala barapport sexuel na mobali na ye estce mibali boza na ligne bokomisaka basi na bino na elongi ya ndeko mwasi oyo avandi ntango bosisa barapport sexuel botalaka bilongi ya basi na bino donc voilà donc c'est ça yango moni ke basi ntango ozosala na amour il faut banaka koselio alobi boye alobi ku ezali nombre d'éjaculation te eza endurance ndenge ni mobali azowumela mpona parce que so mobali aéjacule bamibali mosusu soko aéjacule alembi na ye akoya lisu na deuxième fois te ozo comprendre
donc ce qui a sali endurance wana et que wumeli moi si na endurance wana moi si pas ko jouir 2 fois ko jouir pe une fois à ko jouir pe 3 fois donc wana c'est le nombre de coups au moins temps ozolo ba endurance na ku loga on a dit son mona keza ba mot différent. OK donc ozomona teke donc alobine likambo ezala na ngoti za exister ku tozolo bango na biso ba congolais ku ndenge basi balingaka ezalaka ozo verser mumbai nanga betinga premier coup abwaki deuxième coup abwaki troisième coup abwaki ozo comprendre ezala basi ezala mibali mususu basi mususu bazalaka soki mubali wana ayebita mususu mubali wana za makasi penate mais akomemela baku ebele pona akoma satisfait nefite ozo comprendre osoka beke baku ebele na tawo na za kokota ayo za kokota za ko pénétrer abana ko akoma a sentir bien nefite ozo comprendre. Mais ezala mibali mususu mais soki déjà éjaculer belé na kati ya mwasi kuna na se komi na ngoma ekomi maza ngana oyoka so elengi te il faut ezala yenge moko ezokauka yenge moko ezosala yenge moko ezokende boye wana boye otutana bien mais yo komi osubi kuna na kati ekomi na ngoma mai si oyebi ke kutu bato mosusu soki mobali éjaculer mwasi mosusu azalaka mona alobi neti ake suba ake kuna sokoli na se abimisi bamai wana pona se sentir un peu sous moi serré parce que na eza pete bien zo sala sexe oza polele lokola kopo ati bien zunga ma famille mais la lobby omoni tant bino ozolo bake mobali aza ko éjaculer ou bien beti diko bon mobali ako beta ngo diko na mbala moko adengwana mais c'est que ça mutute yo ndimi pesa ke tozo sala murka na euro na boîte pa après na boîte deuxième na kaka ndio tozo wana ka pam yango eza nini boye ezala ndengwana te. Merci papa. Bon to sepeli to suki na wana to ya babandeko basi pe bakota bango pe ba expliquer biso ku eza nini. Merci to kozongela yo. OK? C'est bon. Voilà bandeko na ngai bozo mona to lobaka na biso kaka congolais bozo boma mabala na bino dona na tiki nini téléphone ekomi libre soko kokota to sepela makasi. Bandeko na ngai bango tebele na chou donc voilà bino so bokoti balora gala grâce bino so bokota c'est vraiment bien sans tabou ezaka boye les émissions moko efongola biso bandeko na ngai ngamo nde nazawa mama na bino mama na bino baba maréchal nayebaka makambo baku wana te nayoka kaka bazoloba nombre de coups na comprendre kango te yango na lingi na lelo lokola nga pe batunengi na question yango pe mobali moko na lingi na yeba mais na sikoyo naza convaincu te na makambo papa na biso lobi ke nombre de coups eza éjaculation en tout cas bandeko na nga non na affiché numéro na ngai bable boza wana mon numéro kasi numéro na nga eza wana ezoleka nga nazokona comprendre te bino te bonde na sak émission wana nga moko nazomona ezokoma site de rencontre sérieux live together contacter la danoise numéro na nga elekaka emonanaka mpa na bino te bopesanga na réponse voilà donc bandeko na ngai nombre de coups ok bon question na ngai ezocontinue toza kaka na explication baku bino bandeko basi makambo ya baku eske etalaka bapapa ou bien ezalaka makambo bamama banombre de coups wana et puis mwasi nyonso aza wana na ligne parce que y avait presque basi nyonso bazalaki wana nombre donc na se wana numéro na ngai ezomonana te ah bon ligne nazomona couleur wana babenga yango nini lile na dana babenga yango lile na français babenga yango nini violet numéro na nga ndenge ezoleka wana bomona yango te bino bonga naotala mo na tv Fred merci Fred totuni question ya telefone yango oyo yango baku yango eza violet numéro na nga wana ezoleka mario eske
baku yango ezalaka mpona esepelisa mwasi ou bien baku ezalaka mpona esepelisa mobali nombre de coups malgré nazo comprendre nanu baku wana bien te joli batinisa bambote ebele joli batinisa bato basengaka nimero balingana bango kotungisa molimo na biso na sina tia nimero elekaka wana na air nyonso tu mais nayebi te problème ni voilà bandeko fo bino nyonso bo aime émission eza émission bien émission même bana na biso bakotala yango so bakomi na 18 ans esunga bango parce que basi ebele baza lokuta bazokosa baninga na moziki na maloba na meme na baémission ezoleka na bakongo oyo mobali na nga betaka nga 5 coups nga mpena mobali na nga siko baku wana yango lelo ngai susi na nga ezali toyeba ku wana ezalaka nini ezali kaka soki ezaka mpona soki ezaka éjaculation ya mobali aéjacule 5 fois yango nde mwasi osepela en tout cas wana mpena na omona bino mpena boza bamama moko bazoba soki eza yango soki ezali ke nombre de juillet soki yo akojouir soki okojouir une fois soki 2 fois 3 fois yango nde nombre de coups wana nakomona bino boza plus ou moins mayele mais soki ezaka ndenge mobali aéjaculaka na ye mais ça c'est quoi en tout cas dona pardon avec do lokolo soki okobenga te tika kaka parce que bato bazobenga na telefone yo kaka batia lien yango batia ya ndenge nini nazo comprendre te lien ya nini okobenga na lien nazo comprendre yo te lien nini nga natiela bino na minute oyo ngai naosala telefone naosala ordinateur te ata kuta ordinateur nani asa atiaki lien wana entre soki correcteur rouge atika kaka to continue na lien okokota na lien ndenge nini zwa limbero yango oyo tia na whatsapp na yo benga okota na lien ou bien olingo benga na komeka mutu moko te abenga ngai na oyo soki na Facebook biloko wana nalingaka yango te parce que naosala telefone nanga nayambaka na Facebook te distraction tolingi su balien te pardon allô oui allô bonsoir bonsoir ma belle dans l'émission ok nani pe na participer mwa moke ekosala biso bien mama tozoyoka nga mpe nazwa mwa mayele merci pour la parole merci pe na bandeko baolanda biso pour la question na yo naye na répondre selon connaissance nanga yes nombre ya baku eza nde mobali azobwaka kwa soki abwaki premier coup akiti apemi yango nde tobengaka baku ok ndenge nga nayebi nayebi te soki bato mosusu bayebi na façon mosusu nayebi na ndenge ya bongo me tozoyeba nga mpe nayeba nga mpenza sante mati naokosa bino te nayebaka te ndenge ozo explike tozokoapprendre eza mobali mosusu soki abwaki fo aolemba akiti akoka soki kocontinue te fo apema na temps na ye deke mpe so apemi alekisi ta mwa 1 heure du temps apemi esala mpe bien mpo azonga so mpona deuxième coup ala mpe so na force ape na ndeti nayoka bamiso balobaki omona bakontinuaka omona abwaki so deuxième coup mais wana nga expérience na wana namona yango te ezalaka ake mobali abwaki premier coup akiti alali mwa moke apemi apres mpona deuxième coup mwasi po motive susu po aya so pour la deuxième fois ok ezala bon yango nde banombre de coups voilà parce que ntango mosusu na première wana yo mpe ojuisaki na yo te ntango akoya na deuxième fois ntango mosusu oyoki elengi yango wana ntango mosusu oyoka elengi na troisième fois bien esenga mpe yo pema mobali mpe apemi boleta mwa 1 heure du temps so mpe mwasi okosokola susu sokoli obongisi susu olongoli bamai wana ozo mpe su fresh kwa eza te ke mobali ndeti aéjacule un coup ali yo mpe bopema yo kovandika na mai no na kati wana esala mpe propre te ndeti ndenge olobi alaki bamai wana so esala nango bien te selon nga esenga mpena mwasi okei osokoli susu ozongi su fresh po ntango oya su deuxième coup akuta to mpena ndeti bien susu mais sikoyo oyebi ke badocteur balobi na biso bamama tokotisaka maboko kuna te bamai na se kuna te balobi fo otika ngo kaka ndenge wana sikoyo yo siko kosande bamai ya mobali te bamai oyo ya biso bongo basi tozala nao lokwa baperte blanche yango balobaka tolongola yango te eprotegeaka biso mpona bainfection
Okay. Nde ba mindele ba longola ti mais ba africain au mona so be olandela nde ba dote ba lobaka ki to longola ti to kuka ti pour ya to misala ko sokola surtout biso ba to uti na Afrique nde ba parents ba laksa biso to mesa déjà ko sokola ko longola ango so tiki bon mona so bi na landa nde docteur alobaki mozo ti stantika bien ti ou beton OK pe na mo ba na mbeto ba la mono ndi si mai omoni mais mami siko soki par exemple mobali no awumela kana e soki amati aboko kende ba 5 minutes ba 7 minutes yo pe osepeli ojouir mpenza opoli so opoza fontaine osoki pe mbetu pe poli sikoyo ntango bosilisi wana soki akwei na ye alali na ye esili nango ekomi nango lobi bie lobi kuna bongo mpe ekozala bien te fo kaka soki bosali fa pema aya su na deuxième aya su na troisième nde question koloba nini na place wana edepanda ndenge likambo yango ekendelaki omoni ozala mwasi nga mobali mosusu mona akendaki nango bien na un coup wana mwasi asepelaki mobali mpe asepelaki ntango boyoka epema bokopema te bolali nde ti elobi ok eza paso ekendelaki mosusu omona mwasi asepelaki na ye mais bino mobali mpe bosepelaki mais ntango bolali lisusu nzoto yango moko mpe susu esengi lisusu peut-être mobali abandi peut-être mwasi so abandi omoi nde ezalaka mais bozali so na buli te bocontinue ok mosusu mpe ezalaka ke mwa mobali ye mo aza nde moto aza shosho ye moso akomoluka susu po ezalaki ezala nde programme na bango te po balano na mitu biso ezala programme na biso te bango ezala programme na bango nde salimiki po abeto mwa deku donc so opesaki moko amona nde satondi yango te te biso tokoboya na biso te soki akenda ata na diku toza na biso kuna te mais problème kaka eza ke est-ce que nombre de coups yango nde fo betela mobali no bravo maboko ou bien eza nombre de fois oyo yo jouir okomi na orgasme yango nde yo kosepelaki mobali nanga akomisaka nga ta mosusu na ku moko kaka akomisi ne yo bovai na bino mosusu deku akomisi parce que ekomi kolobama mingi bato ebele bakomi mosusu mobali ne azosepelise mais alinga mobali nanga akoma na 4 coups mpo na ye alobaki mobali ne aza nzoto makasi yango nde likambo tolingi toyeba te mpona nga eza nombre de coups te eza bacoup te selo nanga eza nombre de coups te eza nga mpona nga selo nzoto na nga naolobela bato mosusu te kaka yo mami kotala bato mosusu selo nga na mpona mpenza kosala barapport ya batin ebele wana ndesi ba 4 ku ba 3 wana na vie na nga ntango nazalaki ndesi obandi jeunesse na yo 20 ans 21 ans ozoka mpe basheri nakutana nango te omoni nakutana ba 3 ba 4 wana mpe na Congo te nakutana nango te nakoti mpe na libala tema siko na misanaka deja ke ba 1 ba 2 kaka siko etikanga mpe kaka na motu donc naolinga ko te nazwa mobali mo bomemaka ndesi ba 4 na mwa ndeti onyokolanga yango bamama ebele bazobelaka luketu bamakolo pasi na misangaka bamoko bade siko moko ndango mpe foke nango mpe na ndenge ya bien ke nga mpe nasepela nga kotata kutu mwako eza nango c'est bon mais foke nango na ndenge mpe ya bien eza te kaka yo oyeka kobwaki ezala kobwaka te eloko oyo eza motoya ezalaka caresse mobali na mobali mpo yeba point faible ya mwasi na yo etikani mwasi alinga kotimbaka ye wana ezalaka devant ya mobali po eza na mwasi mosusu akoyebi so mosusu ngona koloba te so aotika yo découvrir ebongo sikoyo kotika adécouvrir otiba mbula boni kasi mobali otira attention fo tira attention mpa mwasi ntango ozosimba en plus maboko yango mpe eza maboko makasi te fo maboko akosimba na maboko osimba babiloko akomema bakaroto na mosali eza maboko te oyo osimbila mwasi maboko makasi ya bakarton misala makasi wana mwaye te bamason non maboko ekozala makasi osimba so osimbi ndeti ongo memelo ofolakisa force te mais ntango oya pa mwasi osimba na nzoto mwasi osimba na ndenge makasi ndeti ongo buke loboko bamosu azokotso misapi lokola alinga asala avortement mabele azofina epe tozomelo mabele azomela ngo neti twing ezala bongo te mibale bakongole pele bayebana bango bakamba ngo te mibale bakongole mwasi mwasi pena alingaka nde caresse ezala molai fo pena maboko nde bakosala nde kofi ayemba pete yango bato balingaka na bango kofi ko so maboko nde ebi kosimba ebi kosala mwa mpe aka nde ozosimbe wana mwasi mpe deja abwakaki na ye ntango oyo moto oyo okota oyo kuta deja yabwakaki yo obwaki kaka moko na ye omwa mwasi elengi alali aolinga kutu mibale te
Pour déjà ça limba qui déjà kuta donc il faut dans la technique des techniques comme des techniques caresse ndé pour les kaki belé donc faut tirer attention pour moi faut qu'il dans la caresse belé au monde peut que moi ça boaki alimbi pe na faut moi ça boaki alimba naï alimba naï est-ce que toi bonsoir moi na pas bosser le mieux comme moi quand on a mais moi ça c'est peli on luka sur mi baleta ko la pena pongi le wa babibi ok mais so eza na okaka yo ulba nga pona nga izala bakute ezande ki caresse ne mati saka bulim do fo foli ma caresse le ka ok et bongo eloko babengi siko bongo eloko babengi cave wana nde mibali basise na se yo monaka yango propre ou bien kele ou bien omona yango eza pe bien yango mpe ezaka pe parti ya bien na amour omona yango ndeni bon pona nga nde si cave wana eza te kaka kifo mwasi oblige mobali asala akota okave wana te wana basenga yango te ok merci eya nango eloko mabe te mais mwasi yo kokosenga mobali te kokotanga cave eza complication te mobali ye moko façon soki kosimela yo soki esprit na ye esengi ke akota sentiment ndi moto ekomema mobali bongo yo tinde te sentiment ndi moto ekomema ye ande akoti wana yo koloba te kosalanga cave ye moko nde so mpe sentiment ememi nango ye na cave te eza problème te bakote mosu azosimba yo osepela kaka nga kutu mpona nga nazala so ndeti mobali alingi okenda nalinga te mwana boyi nalinga na yango te sikotango ya kozongela osu na monoko ai surtout baposition wana ndeti biso towuta na biso bakongo toyeba na biso yango tomoni babilo mosusu topratike na poto na kini toyeba yango te po tobanda otala na biso bafilme bafono wana te na kisasa yo oyebaki no cave te noyebaki na yango te yaya toyoyebila yango kaka na poto wati mpona biso te mibene so bandoso biso kuna bayebe bakava na kisasa bayebi nga yebe nga mobele nazali monaki bayebele bango te ok bayebele bamaka bakava na te bayebele bamaka mosusu eza baposition mosusu bato kwatika na poto na kini bato bayebele bango lobaya mosusu bagene na lelo wana yango na 1959 donc basengi na biso wana ye mosusu mibali bafungama ye te par rapport à sikoyo moni par rapport à sikoyo basengi na nga na ntuka mwa basheri nazwa wana natikala na nga komona te naye kodécouvrir wana mibali ya poto ok bakoma lokola bazolo lokola bambwa olobi baza bazolo lokola bambwa koyokaka solo kuna basi merci mpona nga eza nango mpe mpona nga ezala mpena dina te mpo mobali okota kuna po nazala na kamara na yango bazala mongala ayebisanga donc azala mpe aki mpe femme marie soko so nakenda ndako na bango fasa azala na mobali na kati ya ndako na comprendre te pourquoi mobali na ala bongo mobali ya congolais mais omona mso mwasi akovaa na ye awabetani masolo ye awasala misala nyonso ya ndako sa mwasi atinda ye azwa mpe mwana bebasi tokoli mwana bongisi sikonga mpa na ngai yale bongo te omona nungotola nini na mobali nakoma babisinga ezalaka tekniki mako aya nango kisi te eza kaka kifolinga mobali akotaka kaka so mobali akoti okasi ndenge bakoko na bango bangala balakisa bango donc so mobali akotaka yo siko na sa motema na yo lobaka sikoyo lobaka maloba kati na yo ke ndenge azokota na azalaka abongo aza na autorité te azalaka na se ndenge eloko mo eza demoniake ezapela demoniake abi bakoko na bango bangala balakisa bango bongo donc oloba na sa motema na kati na ndenge akoti wana ndenge aza na se wana azalaka makambo nyonso na se na nga donc aza na pouvoir te siko ozoloba kati mo siko oyo ozoloba na yango mpe ekokisa wana pene kindoko ekoti abaki eza nango kisi mobali siko ala ebonga aloba na mabongo nga siko nalingaka babiloko wana te koo mobali akota sala siko ampisi mpe mibali oyo basambelami balinga yango te eza bien te bayebi bible en tout cas balinga yango te eza bapratike oyo tokopratika yango te eloko na eloko tozala na esika na onde esinga naza na kini nkwa nayebaki yango te na mesana yango te mobali mpe nazwa mpe oyo abalanga ye mpe alinga na yango te nga mpe nalinga na yango te en tout cas tosala na biso yango te merci ma belle bravo en tout cas bato basepeli na intervention na yo nzambe amona yo toyamba ndeko na biso mosusu merci beaucoup merci voilà toyamba ndeko na biso allo
Allô, la danoise. Et Santa Wale Kitoko. Ah, oh, merci. Parce que na Santa Wale za kitoko pona ya mo na so na suite yango penza na poser ba question. Et que ndara bien. La danoise. Ya lelo kumakasi ngende salide. Lobo tekna bleko bino wapi. Na kominda kuna zo sepela bala batenga mama zo sepeni ya ba tenga ble. Oh. Bana bazo. Vraiment, bravo. Bana bengi pona loba. Omoni makambo mabala oyo. Ezalaka mutu na mutu. Eza vraiment te eza expérience ya mutu na mutu. La danoise. Kana kokana ngate mba mibale. Ok. Nakoka soki nasali kamba moko la danoise ya mba mibale nga so nalobi la danoise na women elba nasali 24 mbala mibale mbala mibale nasala na papa na okoye biso peut-être eza peut-être ba période nazala na zemi nayebi yango pete na mutu donc il faut nazala na zemi il faut nazala na makasi osamba mibale donc so nasala nanga mbala moko ekokaka nga do naza lezi mba mibale so papa komo osala do nakomo mona lokwa komo nyokola nge komi lokwa mwa punition moko boye donc moi c'est nasala nanga mbala moko la nasepelaka sikoyo mbala moko na papa kotaka awumelaka yango esalaka obongo bien awumelaka te oyebi ke phénomène wana ti lelo nga mona comprendre yango te nde bato nayekaka ou bien olingaka ye makasi oza na mour na ye makasi ndenge akoti kaka boye parce que quand soki mpo olingi mutu na yo soki akoti directement mpo koko jouir ou bien okomi na orgasme sito nasepelaka na ngai donc ngai nde naza boye la danoise nawumbeli na libala mais souvenir ya kosala mbala mibale naa nango na motu ata 10 te. Ok. Ata 10 na nango te. Mais sikoyo naboyi te. Mais soki papa sengi au deuxième okoboya te kosala ka mais siko pono sepelisa ye quand même. Sinon ta ko bima akei pa ba chéri mususu. Ye moko kutu ayebisa ngani abi sepela nzambe penza ponela mutu na mutu. Yo masino zaiti mobala mubulu me penza zapenza na bampanda. Ngana bi jona yo mape na mona na ngoka na manga bi papa. Mutu na mutu azaka mutu na ye ngande na mona ba bete ka masolo ba ku yo 3 fois. O mobala ku kakatela ndana zina ofoso te ndeto za lini boye yaya. Na kokaka ngote. Okay. Ngai na loba pena nde ba si ba loba ko mobala beti 3 to seke ngali wa ekadi ngai. Na kufala ngai eza ni loko ngana kokatela danoise ko kupelele na mobali kumilokola mwaye tabalola yo boye azongisa yo boye akende na gauche telema mata boye non tombola likolo na mona mususu ba gymnastique tombola boye gunza maboye biloko nini yo elekela kanga et puis nangina loba tati nangina loba na sero abe omoni okokutana na mutu mususu baza na bakisi na famille na bango akosa yo ndeko ngala za mungala sana mongo mama mongo papa mongo na mbala mongo na tikala koyoka do naza pena na biso tosola na mnoko mboka mipa na biso so mama abengi nga na osola nini na lingala boye te mais na tikala koyoka conseil moko te pa bakoko bapufa banani tobala mpe na kishasa toya bapoto koya moto mosu ndenge azoyebisaka ta mosu eza kisi koko na ye alakisa ye to mama na ye okokopi yango boye bakotisi yo na kindoki moko oyo ezalaka ta ya famille na yo te bato ebele mpo basala attention eza ndenge ya bangala te moto akota otela danoise nga naza mongala 100% donc ya 100% donc pratique wana na famille nanga na tikala koyoka tatala babamala danoise biso tobalikala tozalaki biso baperiode akobala eza batongeli yo libaya eza bamabala lelo te eza mpenza libobala bavandisi okepa tata mwasi oyoki mateya okepa mama kulutu oyoki mateya famille mobali baye bapesi biloko okei mpenza ndenge ezalaka na kisasa kala batio na kombi okei na quartier nayoka baconseil nyonso avana kota libala batikala yaya makambo ekomi ebele soki nde tokutani na bapoto oyo makambo ekomi ebele moto mosusu akoya kopesa kindoki na kimokolo ozomona ta mosusu mpe eza kisi ya bakoko na ye akosa oyo na biso bangala ezalaka bongo biso bangala lada nyonso ozala na pouvoir de parler do na makambo oyo ozoloba wana bakota yo kave na ntango oza na baregle yaya wana kindoki mpenza yo moko yaya
Mobile yango za mwana ata kutu mama nga penza jamais. Aïe. Jésus bukile komi na suka. La danoise écoute na pesa pe ata moi idée moko. Omoni na bomwana Tambo bala ni na bomwana wana nyonso tomeka. Odi ke papa meka otomeka na ndo za ba règle na yoka ngai moko na nzoto. Na yoka lokwa na bella la danoise na yoka nzoto ngai. Pe depuis wana na kokate. Na yoka nzoto ngai bandeko. To sala vraiment attention to protéger ba mabala na biso. Basi mususu pe ba momoko bazokomisa mibali mobulu. Oto je conseil pa moninga. Oyo ba ndio sala makambo moko boye. Mobali na oyo boka komi sina ndumba. Vraiment il faut beaucoup d'attention. Merci mami nangai. Merci. Merci to sepeli. Voilà bandeko nangai tozo kende toza kokende. Ndenge na koyi koloba conclusion oyo biso tozwi nombre de coups ezali nombre ya éjaculation ya mobali. Yango nde bandeko nyonso bauti koloba awa. Zola bambote ebele. Ok, Zola, ma question na open azo mobulu. Exemple, eza bien mais na eke mamba. Voilà. Donc ngai vraiment souci na ngeza ki toye baba coup. To ndeko mobali to yambi alobi eza nombre fois mobali azo éjaculer. Ndeko mwasi pe balobi ndengwana. Alors ngai na ye ko conseiller boye parce que na moni basi ebele baza ko kitisa mibali na bango bako tonga bango bakoloba n'importe quoi. Oh mobali na ngai kutu. Bon, avant na conclusion wana bino batu boza na ligne mutu tozoke na vérité to memango na vérité. Moi si nyonso aza na ligne mobali nyonso aza na ligne ndeko mobali yebisa ngai Ontario Canada. Bozela ndeko na biso kota. Allô? Oui, allô, bonsoir maman. Ah bonsoir coach. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci vraiment. À vous autant? Okay. Ah oui, merci maman. Oui. Oh, ezali na biso. Nazaki na libanda, non nazaki na auprès de yango na moko bomo na opunga bunga men, siko naza siko na vandi. Oui, en fait, oui. Moi je voulais dire pour faire le sexe, pour lancer la bolingo, ngaba 3 coups, 2 coups, maximum 2 coups, c'est bon. C'est déjà bon. 2 coups, dans le temps, je veux dire, moi, qui est dans le tellement que ça là, faire du sexe, tellement, mais après, je suis venue comprendre que maintenant, c'est trop, c'est pas normal. Donc, je me suis réglementée, je me suis dit, ok, il faut que Moko déjà c'est bon, Moko 2 c'est bon. Alors, ce que je fais, ceux qui moi j'aime bien embrasser, to vandi no to embrasser ko kita kutu na seto to vanda kota likolo ka. Donc ozaka likolo. Donc noko mabele. C'est tout kalaka côté kuna non comme ça d'abord ngana mata nanu emata ba posa emata comme ça eroya okota okoti moko donc déjà nazaki déjà na mata ki donc ngana na na dans na bajan biso nyoso to merci Laura. Voilà, donc c'est comme ça avant niveau bien. Et puis donc il n'arrive pas d'avoir ma belle bien. Mais ma belle nango pesa ya kitoko soki eza mabele ya pepele wana mobali akosepela te kosiba. Oui, mais neti nana bana 4. Soko lingi mabele no ezonga pe. Et vu que des gens melisi et moko ekwe ya kaomoni et perd un peu élastique na mwe ekitaka. Donc pour ne pas perdre ça, au chocolat maya malili, so aussi siko chocolat, au sopi maya malili. Et aussi c'est neti zane na hiver boy, aussi so chocolat jus poitrine non au beta on kota li boso. Allez.
osopi mai ya malili wana comme ça mai ya malili ezala toujours ya suka na tolo na yo. Okay. Tu vois. Donc ekozonga so mabele bien evanda bien. Bien sûr que ekozonga ndete ezalaki te na 16 ans 15 ans. Mais ekozala mwa musuni. Voilà, musuni wana ezala bien. Et puis na huile d'olive vaseline ozo masser nango mabele. Okay. Ozo masser aussi si bongo masser nango matisi mabele ozo masser nango siko ozo matisaka mabele. Okay. Bozo yoka massage feza na mabele na maya malili aussi so sokola o tiengo bien na maya malili ma massage na ozoyo après coach voilà après au masser voilà c'est vraiment bien masser allez aussi ici on lati siko soutien na yo on lati soutien no betango bien na butu kolala na soutien te si le faut même tikaka mabele na opolele bato balobaki non soko olati mabele nini te ekokwea te kutu so olati soutien te mabele ezozwa mopepe ezovimba lisusu soki ezovimba tu vois et puis osali mpe basport baexercice mosusu ya facile kaka ozosala et puis soki ozokee gym ozosala sport kolata soutien te lataka babengango ne banini body ngala lata sous soutien te ngala lata ka yango na lata sous soutien body natika soutien kala bandi ngala lata soutien te na koma olata ka babiloko ya sport wana BH wana so babenga voilà so ko soutien so ngolata ngonde ti mo soutien so balolo eza bien vandi bien pour exciter papa obeti moi soutien comme ça ba kotana katikati sala ndeti na se et bima comme ça ozo kwela papa na tana ozo kwela nelongi azo kende nango zo kendo kati mokili makambo kati alobi mokili makambo kati toyekola kaka oui donc ezobwaka yango bongo ata so ozalaki nango ochange yango lati masiki ezokata mabele ezokatakata mabele bien comme ça ozobwaka siko ozobwaka on papa azosalita kotisa oméga 3 ozokende yango merci Sandra ezomatisa epe pour dire pour la cave vraiment ce n'est pas trop mon fond là déjà toliani mambanga tokei déjà donc okota déjà bon déjà na boaki et puis mais ceux qui ba suivre mosusu o bazana na difficulté ya boaka ceux qui papa boaki yes quoi boaki ya lali eloko elalaka nanu te elala mbala moko te elala te mbala moko donc elali wana te yo siko rapidité mbangu matela ye yo matela parce que o mata bongo clitoris no eza polele omoni eza siko polele ezoluka siko yo siko ozomata ozobaloloke yo ozongi donc siko ezosimba bongo ezofrole ale akotelema non seulement otema mais yo moko obwaka pe yo mwasi siko ya siko obwaka ozwa siko baplaisir ana oyoka ma siko plaisir emata ezomata yo obwakeli siko mabele azofibo mabele ale yo kuna ozobina to bato obina eza te obina muziki ya werason mais ozoningisa comme ça banini nyonso ezokende ose caresse ale omona mpe yo mpe mwasi poi obwaki kabongo. Désolée d'être un peu direct parce que merci eza sans tabou ezalaka bongo ekendaka bongo eloko na kombo nango tu expliques vraiment très bien. Bonsoir ZB et ZPW 110. Huile, on peut utiliser aussi huile, mais ceux qui déjà herbe bané déjà pour se caresser déjà aux anneaux mouillés, herbe bané en cotané la facilité sans à luka midi à 14 à huile nini sauf ce jour en gros. En tout cas, merci pour le conseil à ma belle. J'ai vu ça, on a écrit ça encore là-bas. Ngana eba qui fait que ma belle il faut maya malili non je savais pas. Kochaka maya moto te maya malili ata un morceau vandi na yo ota la TV soit tu su au tie ba glaçon au jus ba glaçon vandi sur le courato. Papa il a dit bakaba on s'appelle bakaba kasi. Au
otie ka glaçon likolo ya Dora tolo le ovandisi yango natana ovandisi yango comme ça malili wana ezobenda Ok, Dora, merci na conseil à Maya Malili. Merci, Mami. On peut sa conclusion. Bon, moi je m'arrête là. Je vais continuer. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Voilà, bande konanga bomoni ya Yves Sarabino sans tabou to apprenaka. To apprena makambo ebele. Ne ba nazoteka kisi awa soki ya lipido pour augmenter sexe. Alors que tu peux faire ça aussi physiquement de qu'on a besoin l'accès biso ya kokanga na sexe ko fungola et puis ça rapose sexe makasi. To yekola ka na santa bunga pe na ebaite. Lelo to yekola maya malili pour na mabele et comme misoni. Mais ça c'est bien. Moi je ne savais pas. To yamba nani maman sage. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman sage, to sepeli na photo, bois kami makasi. Bonsoir, la Danoise. Bonsoir, na ko intervenir na mingi te pour émission ezana no. Mais na lingi na lobaka eloko moko oui. Na yo ki ba intervention ba tout nyonso. Na lingi na préciser eloko moko sexe na kosala l'amour, ils ont deux choses différentes. Ok. Ils ont kosala sexe, na kosala amour. Quand on parle na mobali, donc ils ont kosala amour. Donc kosala amour, d'abord c'est au niveau de la tête. Par contre, caresser au nengenio, ce sont tous les liberté. Et ça difficile pour jouir. Et puis il faut aimer partenaire na yo. Ba couple mingi ba vandi, il y a plus d'amour. Yeah. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Okay. Il faut que l'amour na motema parce que eloko wana eza connexion, eza sexte, eza bozo sala l'amour. Et puis ozo sala mote ka pona ko sepelisa mutu. To mobala sepelisa yo to moi ça sepelisa. Bozo sa ko sepelisa na. Yeah. Donc toi aussi tu dois connaître ton homme. Parce que mobala ko tu as yo jouir, mais peut-être mobala la jouir parce que mobala il faut jouir à la muscle extérieur. Et peut-être pas donc c'est la télé au salanayo. On doit faire très attention. On regarde toujours de l'autre côté. On regarde pas du côté à mobali. Donc pour moi, sexe c'est la tête, amour c'est la tête. Pour moi c'est l'amour parce que sexe c'est le romususu. Donc bah si dans la vitrine peut passer la bango pe sexe. Mais amour c'est autre chose. Et puis et là comme sous ma bazo bunda la baku babilo ke belé to mitala vraiment malamu peut-être tu as pendant la rétroviseur. Soto lingani. Donc ceux qui bolingo diminuer tout ça l'effort na bacheste ya bien ya kozongisa ngo bomona. Maman sage mais d'après yo ndengo yo ka ba congolais balobaka baku yo o imaginer ezaka nini? Ezaka nombre de fois mobile azo éjaculer ou bien nombre de fois moi ça zo jouir. Ndako nanga baku eza nombre de fois mobile azo éjaculer. Mais moi je connais pas cette histoire na yebi yango te na makambo wana te. Parce que pour nanga natalaka amour ils ont sexté na malosala ba effort physique la banzoto tout et tout non natalaka amour ils ont connexion. Ok. Ya mitema ya batu connexion ndenge bozana partenaire na yo ki maman musa lobi makama mabele tout ça c'est rien quand les gens s'aiment hein. Atata makambo ya bakavu wana batu musu basalaka azana idée okota nango te mais tellement parce la connexion makasa ke ça les loko ko sala c'est ça amour. Donc c'est pas seulement que atkana ki kokotoka, c'est pas seulement kana ki ça non. Donc baso sala na comme tellement la connexion va perdre contrôle. Tu vois, va perdre contrôle parce que baso tellement la connexion. C'est pour ça moi je dis tant quelqu'un demande parce que vous êtes obligé au Kenya ba kuwa na nyoso te, ba biloko nyoso wana te. Ça dépend la connexion na bino ndenge zo kende pe amour na bino. Tu vois? Donc moi, par exemple, je peux voir seulement mon mari passer et je sens que je l'aime. Tu vois? Donc, il faut que quelqu'un des fois, calculer, je sens, j'ai envie de lui. Donc, envie de lui parce que je sens dans mon cœur que je l'aime. Voilà. Tu vois? Donc, une fois, je sens directement, je suis partie. Une fois, si il décision, et il faut taper l'autre parce qu'il ne faut pas être égoïste. C'est ça. Non. Donc, binomi balé, l'amour, l'amour, okay. Après, il faut chercher vraiment la connexion.
solution. So ba problème eza mingi na kati ya couple. Il faut bon éviter yango po eloko wana ça va de pair nango. Mona boza problème ba couple mso za baswani après ba ki basali amour. Ba banaliser amour quoi. Tu vois donc couple vraiment il faut aux en ambiance bien, il faut en placement la bino ezala bien, il faut mettre la bino ezala bien. Donc ba biloko wana nyonso ça va de pair. C'est ça. Donc, on a ceux qui n'ont pas Tozolanda, tu peux intervenir soit après. Merci Maman Sage. Merci beaucoup. Voilà. Toyo Kana, nous sommes intervenir dans ma kamabaku. Kakaba. Donc, so mutaye to lo belanan baku. Bonsoir, pasteur. Allô? Allô? Nazoka, ezoka mate. Alors? Tozo yo kayote, ezoleka te. Bozana benga sous une fois. Azoloba nazoka te. Allô? Allô? Pone ezoleka te. Mekana ko benga ezoleka te. Nazo kote tamsi ozoyo kanga. Allô? Oyokinga? Nayoki osikoyo. Naza d'émission, tezo sa d'émission sans tabou. Ozolanda biso? Ok. Nazolanda ngo na ngeka na loba mwa muke na loko tozoloba. Nayoki ba intervention ya batu. Nayoki intervention ya coach, nayoki intervention ya nani ya Mama Sage. Na serwa loba ki liboso wana na ngeki naloba kaka tant que serviteur de Dieu et puis naloba un peu na connaissance muke peu scientifique et loko na naloba d'abord loko ya mabele eza bien pour na éviter cancer des seins. Ce qui moi c'est bazo toucher na mabele là eza bien pour na éviter cancer des seins. Pasteur bazo toucher ou bien bazo sisser. Est-ce différent? Est-ce que toucher kaka? Faut caresser ma belle. Voilà, des gestes nyonso ba osala la mabele kosunga pona ko éviter. Et bon nga moko na ko caresser ma belle na ngai te pona éviter caresse de sein. Ezaka maboko mobali nde mutekolo. Yo moko voilà, okoki ko masser yango mais ko caresser yango te parce que loko ya na lobela place wana na lobela que eza aussi na auto benga péché na kati ya sexe. C'est-à-dire au bali na yo mozo sala pe lisumu na kati ya sexe ezali batmi ba eba yango te. Na opesa exemple na kati ya sexe mutako sala lisumu aliboso mutako sala na kati ya sexe kokosa. Lisumu okosa eza nini na kati ya sexe ezali ke ozo sepela na yo te. Ozo ganga ndi ozo sepela ozo kosa mobali lokolo ozo se réjouir eza lokuta ekomi péché. Donc bato Linda papa na rayi lobano Linda nzamba fambola la pese omote la pese Linda banga le bi péché li sou ndenge ni na sexe. Papa continue tout le monde veut qu'elle est bien. Parce que basi mingi bakosaka papa. Essaye oh, Liboma essaie des gros bisous. Bisous fixes. Bamantese baze belé donc eza ma péché. Donc mutazo ganga mais azo yokana ye lokote azo kosa. Donc ce qui est ça mkolana to bala okotili felo. Donc eza mensonge. Donc péché na kata sexe. So ozo sepela na te faut signaler que nazo sepela te boluka ndenge nini oko sepela me ko kosa te mingi ba kosa kana kati ya sexe. Alors sokotali je crois na Lévitique na Lévitique tango nzamba zo pesa bana Israël ba loi azo bana bango ke okolala na mwasi na tango a règle te. Tozala bana nzambe tozala bato ya mokili te. Donc soki mutu aza na kati ya règle osali ne sexe eza péché. Donc péché mosusu na kati ya sexe yango wana. Bon péché mosusu so eza na kati ya sexe wana lobi masturbation. Masturbation eza péché ebendaka même badémon. Yango na lobi soki ozosima mabele na yo moko soki ozoko
kokarese na komase yango eza différent. Soki olingo éviter par exemple ba cancer de sein c'est mieux ya komase yango. Mais soki okomi kokarese ozoluka ba sentiment. Mais ntango ozoluka sentiment omona siko bando se masturbe makanisi na yo bando kende ozomimona loko ozana mwa mobali moko azosimba yo menzoka nde moko ozomi esimba la ekomi kokarese ekomi péché. Mais soko omasango omase c'est comme mutoke lelo na le place ba massage azomase yo ozano na idée te. Mais tango mwasi na azomase obe mbali na azomase yo okomi na bokoti na sexe. Mais soko kena sala massage otiango te na mutuke mwasi azosimbanga na massage aza mwasi nanga be mobali azosimbanga na massage aza asanga massage aza mobali nanga. Donc là il faut éviter parce que c'est dans kata c'est soko memape les sumu nde na lobby. Donc commencer mabele na ça va mais ko caressa ngo et là mususu eza ya nini par exemple mutu mususu azo se masturber par exemple mwasi bazosala sexe mbali soit simbi clitoris na yeye moko azosimba soki clitoris soki nini azose là eza te ke mobali mutu azosepisa ye mais ye moko azose masturber parce que bato bayebaka te péché ye na liso eza péché neti mobali akoti kota nsima yo moko sikoyo ozokarese mabele na yo bi ozosimba clitoris no péché. Soki ozosimba clitoris na yo moko parce que ça pose eza donc toloba c'est mwana mobali nde akosala koma nde na clitoris wana mais yo moko so ozosimba yango c'est-à-dire ozoyoka mobali te eza mensonge c'est-à-dire ozoyoka no mobali te ozosentir no mobali te olingi sikoyo omisentir omisepisa yo moko. Okay. Donc so mpe mobali abimi na ye akokontinue yo mpe ye moko mais eloko azosala eza masturbation. Donc il faut faire attention. Okay. Donc okoki kozala marié, oza vraiment marié. Obala na yo bapambola bino mais na kati ya mariage ozo péché na sexe. Par exemple na lobby kosala avec règle eza lisumu. Okay. Bible retoucher moi c'était na temps ba période na ye. Soki lisusu par exemple loko pasteur Marcelo alobaka oyo yango ezalaka bomaka Sodome na Gomorrhe. C'est-à-dire kosala na niveau ya Nice. Kosala na niveau ya Nice eza pratique moko démoniaque za babengaka sodomie. Donc soko osali na position eza pe lisumu. Soki pe osali na munoko par exemple mwana mobali aza na droite ya kosise mwasi na ya que ça soit poseleki ndenge nini eza lisumu. Voir tobengaka cave parce que tozobenga cave wana eza lisumu. Voilà cave o bato babengaka cave biso nyonso eza bakongolais to ya bakinois toyebi yango. Cave c'est un péché. Donc eza voir eza yango balele basalelaka te yo komi lele na kati ya mariage ozomona. Donc il faut faire attention eza bapratique oyo nzambe abomela Sodome na Gomorrhe parce que na Sodome na Gomorrhe bachangeaka banati sotangi na Romains 1:26 à partir de 26 bato balongolaka baisage oyo eza naturel bakoti na naturel c'est-à-dire bamoni sexe na sexe esimbi te babandi cave esimbi te bake na Nice esimbi te babandi osechange yozwa mwasi na nganga nazwa mwasi na esimbi te ekomi mibali basi donc nzamba tina bambwa nzamba yo boma Sodome na Gomorrhe. Donc faut faire attention eza na ba péché na kati ya sexe obala mozo péché. Batu mingi ba péché na kati ya mariage bazosala la cave bazosala la règle na tango règle bazosala ba Evenok balobi cave eza lisumu parce que alobi cave eza lisumu mata oketa likolo eza lisumu yango nde makambo eboma Sodome na Gomorrhe bana nzambe na yebi ke bato balingaka yango mingi
misapeza nango lisumu te eza na cadre ya caresse me munoko na yo olobelaka munoko na okumiselaka nzambe munoko na oyembelaka osala nango kaka munoko na oyembelaka osise mobali munoko na osambelaka okumisa yango nzambe osise mobali non c'est donc bapaster bakotaka cave te soki ata ozala paster toza mwana na nzambe sokoti cave bondela nzambe alimbisa sala repentance sikoyo papa sujet na biso oyo tozalaki nango ya baku sikoyo yo ku mpo na yo ku ndenge basi balobaka 3 coups 4 coups ezalaka nini elakisaka nini baku wana ntango balobaka 4 coups 2 coups 3 coups eza éjaculation eza éjaculation ya mobali donc quand balobaka ndenge wana bazotala toujours éjaculation ya mobali mais ezodépendre na force à mwana mwasi na force à mobali ndeko na Angleterre toyamba yo loba mwana mobali il faut faire attention parce que ekoki komema un jour trop akoforce yango ememaka bacancer ok ozomona ya prostate il faut faire attention parce que soki okoka yango te il faut kosuka limite place ozali parce que eza soki même yo pe mwana mwasi mako nazotuna question totuna natiango ok loba papa par exemple aussi omoni ke ozala besoin ya 2 coups mais mobali akokaka te sala ke olekisa ntango mingi na caresse de façon ke okoma na niveau moko oyo ekopusa yo ntango ya koya te moko wana ozala satisfaite sino te okoki un jour oboma mobali na yo il faut faire attention même bato batilisaka baproduit sale loba na papa sale fort ke moto ozala naturel ke outilize mingi baproduit parce que baproduit soki outilize yango mingi ekomelo na ntan moko boye soki eza te okofonctionne lisusu te siko papa teke tolobi ndenge olobi munoko oyo toyembelaka nzambe ekoki kokota na se kuna ya mwasi te na oyo tokumiselaka bon siko biso mpe minoko na biso mpe toyembelaka ndenge tosisaka mibali ntango tosise mibali ezaka lisumu bie ezaka lisumu te te nalobi bato nyonso kote meme mwana mwasi meme mobali nalobaki yango mwasi kosise mobali eza mpe lisumu wana mpe liselo yango tokende bato ebele mama voi moko mama na biso bato fo babongwana nazo biso omoni na kati ya sexe ntango osala sexe il faut faire attention parce que satana ayaka mpe ayaka akoki koinspire bino makambo boyebi te akoki koinspire bino ndenge omoni likambo ya Sodome na Gomore parce que papa mpona omoni mibali ebele mpe avec l'âge avec basouci avec bakayu bakomaka na problème ya kotelema omona kotelema na miso ewumelaka il faut trop de caresses osise eta mosu mabele eta mosu osise ye sexe na ye nde okomona abandi kotelema bon sikoyo soki bapekisi kosise ya mwasi na kocomprendre mais ya mobali eza nango lokwa aka mosapi eza lokwa loboko parce que mobali eza nango extérieur soki basise yango mpe péché lisusu sikoyo kosunga mobali no ndenge miso mobali azotelema noki te mama koko ebongo bato oyo bato totelemaka normal sans ke basise biso totema ndeni toteyaka tozala na bastress ya eglize tozala na bastress afuta même papa mutu na mutu aza na sante na ye bamibali mosusu baza na sante mpe ezalaka le mosusu bamosusu mpe omoni bastress moto mosusu akozala na stress ayebi ndenge ya kobeta yango kara mais bamosusu omona stress aza na posa mobali mosusu akoyi aza na posa mpenza apase na action mais eloko ezotelema te sikoyo nga mpe place wana na comprendre te yo eloko no etelemi te mais ozoka posa mobali mpenza azoka posa mais azotelema te nazoka kaka posa sikoyo osala ndenge nini mpona osatisfaire ye ozaka omoni mutu akosa yo te posa eza soki posa ezokangama eza connecte lisusu na sexe te parce que eza cerveau
eza ba muscle ozomona totali sexe mwana mobali eza na ba muscle c'est-à-dire ba muscle bonsoir Sylvain Oyereta ma fille chérie là il faut parce que ba congolais tolinga hôpital te faut luka médecin ok pour luka médecin bosola la médecin pour luka médecin ba congolais men ko médecin ta ngana ana Afrique du Sud na iso eza na bana ko aisinga papa ngai na yokaka mibali te alobi na lala na mibali na mobali na mzwa biloko wana soki 2 ou 3 personnes bayaka koconfesse pa na nga alobi ata mobali aza ndenge nini aseprise ndenge nini ayoka nete mais baza ebele meme na ligne mpe baza na bango basi mosuku baza na bayebi na bango mpe te nde baoloba o mwasi asepelaka ajuisaka et tozali na tout cas basi ebele bajuisaka te likambo wana papa eza vraiment en général bamosuku tozoba makambo nini yango booloba wana ye ayebi kaka mobali akoti na ye asepeli abimi esili yango me ye moko ayebi ne kosepela te voilà nangi napesa deka nangi napesa de eselobi eloko nini esalaka bongo eloko nini esalaka bongo nangi naloba boye basi ebele mes frères et sœurs bozolanda basepelaka te kosepela te bamosusu basepelaka te bamosusu basepelaka te na sens ke mobali aza makasi te ou bien mobali ayebi te là eza premier cas ozo comprendre mobali ayebi te mobali ayebi ndenge akosala te yango wana asepelaka te deuxième condition ezali maladie eza maladie c'est-à-dire aza na bahormone na ye pourcentage ya mibali po tozala na bahormone moko na kati eza bamédecin bayebi bakoexplike yo la eza na pourcentage nango eza mingi linda na graceline lobalo passe oluki médecin akopesa yo bakisi oyo ekozongi kosunga na bahormone na yo après okoma sentir bien lokola mwana mwasi nyonso donc eza na bana basi mosusu baza na défaut ya bahormone il faut koluka médecin sunga yo mais mosusu par exemple une fille aya koyebisa ngai ye problème ezalaka nini abimaka na mobali ya tantine na ye une belle fille azalaki étudiante na nga na bandaki kotanisa ye lokola na oteya na classe ayaki koconfesse mpa na nga une belle fille mais alobi ata mobali yango aza ndenge nini asantaka na eloko te wana ye baloki ye wana ekomi ka ya kindeko mosusu bakoki koloka me bato mosusu mpe bazolanda balokama pourkui abimaka na nganga no so obima na nganga mpe omona vine ekoma ndenge ono wana besoin prière komi nzambe ayebisengaki bato mingi bazolanda na émission oyo mingi akenda mpa nganga ta na Congo nanga proposaka ye babimaka mutu wana atikala na possession démoniaque donc ça arrive donc on a dit bakao na lobi soki mwasi asepelaka te il faut mobali bayebana ayela sa mobali ou bien mobali ayebisa mobali a changer stratégie na ye ya mibale soki mwana mwasi aza na problème wana il faut aluka médecin soki mwana mobali azwa mpe na baproblème wana bamiskle na ye azosepela na mémoire na ye nzoto